original. Bonsoir, bonjour, na bandeko na nyoso, ngandeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo na bemeli bino lisolo moko ya mama na biso moko azalaka na France. Abenginga lobi mama Bijou en tout cas kolala boyete mikana nkobeta lisolo oyo parce que epesinga pasi mingi na motema. Donc tellement yo zawana pona kopesa ba conseil, ozawana pona kobeta ba masolo oyo mingi elekana na ba communauté na biso. En tout cas mama Bijou mekana nkobeta lisolo oyo. En tout cas ngande kona bino ya mwasi na lobaki nga chaîne na ngeza chaîne moya ba polémique te. Ata obondelinga ndenge nini mama Bijou beta lisolo tanga koma moto en tout cas vraiment na sala moté. Donc TV nanga ezawana ka pona kopesa conseil pona beta masolo ba histoire vraie pona ko la kisandenge nini ya kosala ba recette na yebisa ki bino na lobi kosala ba recette ezaka mama Bijou te nda ko kosala recette akotisi vidéo. En tout cas ndeko na mwasi oyo zo lio kanga soko za la recette na omoko linga ola kisa bandeko na biso koma basalaka eloko wana en tout cas ko hésiter te luka mama Bijou salela vidéo tindela ye mama Bijou ko tsana kata chaîne ezaka pona ba 1 plus na bino. En tout cas ndeko na ya mwasi ndeko na ya mobali oyo zo landanga en tout cas soko za la lisolo moko linga babeta yango osepela ndenge mama Bijou abeta la masolo na ye ko hésiter te benga mama Bijou pesa mama Bijou lisolo na yo mama Bijou akobeta ndenge okolinga ba beta. Soki yo moko posa na posta ya ko passer émission ya mama Bijou yo moko en tout cas pourquoi pas mama Bijou azawana na koyoka yo il s'agit otila o caméra yo moko loba en tout cas o lobati o silisa il s'agit peso olingi batu na ba question en tout cas ka ndingo ko lingi pinde epito osala ndeko na bino ya mwasi na kombo ya mama Bijou azawana pona kozwa ba publicité na bino. Soki bopesinga ozana eloko na yo neti boutique Afroshop wa bengi maison africaine ozana terrasse ozana eloko nyonso tout ozana posa mama Bijou asalela yo publicité. En tout cas n'hésitez pas, je suis là pour ça. En tout cas nazobeta lisolo moko oyo epesinga pasi mingi na ndeko na moko ya mwasi avandi na mboka ya France. Abengi nga lobi nga vraiment mama Bijou tala nga na kitenge na nga bakini mingi mais ça fait au moins 2 ans na kindeki kini te nazalaki na poto et sali ke na se préparer na nga pona na kindeki na se préparaki pona na kitana ba maison de passage moko boye na soki numéro nango kaka na ba internet na bengaki en tout cas na salaki réservation ya jour na nga na kokitanya surtout. En tout cas jour wala pe kokaki na kiti na kiti na adresse il fallait na kinekolala na kominga mona koti na sali na ndako na 2 jours. Bon na mona ki na ngo ndengwana kaka parce que déjà na ba condition tout na ki ba yebisa ki nga balobi mama place ozo ki ezabo nga na vanda ki na mona ki yango normal parce que na yeba ki déjà. Après bandeko na ya mwasi na mobali na yeba ye kotala nga iskala bandeko kolala ba yeba ba décourager nga balobi en tout cas vraiment place aux alliés en tout biso to mondi osali na yo elo côté parce que place yango ezaka ka éponge et puis ça ventilateur. Donc osali na yo elo côté malamu na mbongo na yo oyo ngaki kofuta awa semi retirer mbongo na yo to kende kozonga okende kolala na yo na ndako. Soki tozani ventilateur na mbongo wana okozwa okosomba ventilateur to vanda esika moko. Ndeko na mama mwasi alobi mama Bijou ta ba proposer nga idée wana pona pe isolement na mona ki na ngo ezaki na ngo bien ezaki na ngo mabete na sepela kina ke le vala na ndeko na ya mwasi na mobali na ye. En tout cas bakamaki biloko et puis na kedeki na lobi na réception na lingi na kolala lisusu ate naza kozonga et nazo kende kovanda epa ya ndeko na ya mwasi. Ba compliqué kinga te ba yebisa kinga ki oui il faut ba benga na poto et puis na ya kozwa mbongo na nga o etikali après. Simba kinzela na bimi na keko na respecter ndeko na mwasi na mobali na ye tokende kiti na ndako na bango bapesa kinga pe place akolala na banda kolala na moko te na kutaki kuna au moins 3 filles to banda kinga to koma kineti 4 na chambre na sombi pe ventilateur to bandi ko vendre
En tout cas, moi conseil moko d'abord na ozonga d'abord na conseil ya bandeko na biso ya basi ou bien ya mibali. Ndeko na nga ya mobali, ndeko na nga ya mwasi oyo ozoyoka nga. Surtout soki oya na mboka oyo Congo kala. Tango yo ozobongisa pona koya voyage na yo, koya vacances na yo. En tout cas, c'est préparé. C'est préparé na ba conséquences nyonso. Comme mbongo juste c'était parce que mboka oyo eza mboka ya keba. C'est préparé voyage na très bien, exact qu'il faut me maka ba million mais na lobi kaka c'est préparé. Ce qui c'est préparé, c'est-à-dire on a place à kovanda, place din oyo zo kitela. Ce qui oko kita place oyo mama na yo na papa na yo bazali ezalaka au moins ndenge mususu. Et ça ka question bazana ba possibilité te yo zala na mbongo o banda kolesa bango banda oyaki ti mukolo ozonga. Là c'est normal. Soki ozoya epai ya bande connaître ba cousine, sœur na yo, frère no pas na mwasi na ye. Ozoya epai oncle na yo, tantine na yo, il faut oyeba. Et si kani oyo ozoya kotia likolo. Parce que biso batapoto ta otoyaka na Congo. Premier jour oyo zo kitokitisi ba bagage. Yebara que il faut au batako contribuer. Koya teke ka boyo kangi na maboko ovandi ozozela bango balamba yo olia. Kosala yango te parce que ekosopa yo. Ata kutu place yango bayambaki yo bazana mbongo mingi sala ta geste. Jour mususu bima kota la na ba supermarché somi ba maebele oyo telanda. Ndeko na nga ya mwasi alobi mama bijou na kei kovanda na ndako ya ndeko na nga na mobali na ye. En tout cas na koya na bande na kopesa bongo biloko akolia ka to komi boye premier jour nazo pesa troisième jour. Ndeko na nga ekokuta na vie na Congo ekomi trop cher. $100 eza lokola $10. Si on peut changer $100 na minute, yeba ki $100 est aussi là. Na biso tout message na ba internet oyo. Unité à pamba oyo ezo coûter trop cher, méga trop cher, transport eza ngo normal mais tant yo ko changer ka soko tango na ba transport ya kokata eza normal. Soki olobi ka ke oui na ko ka transport wana te il faut nazala na taxi. Trop cher. Tant que il faut qu'on se prépare. Dès qu'on a un maman bijou dans zaki na mwanda mbongo na ye na bandi kolesa bango na katani. Mbongo ezali susu tembo ekomi ke biso na bimisi $100 nazo lingala sala nango 4 jours 5 jours ezo simba te place na bandaki. Ezo simba te c'est-à-dire il faut ngala lesa ndaku mobimba. Soki na bandi kolesa bango na lesi bandelo so na pesi mbongo te lobi ndaku mobimba bakangisi nga bidemi. But mais c'est mama bijou pourquoi beta masolo c'est kana yo. Eza ba réalité mo kitokuta na nango. Pour la écouter mela yo te. Place ozo kende il faut que se préparer. Il faut que ba bango très bien. Ngai bijou dans lobby boye lelo la koki yana nga mwasi. Akoza na na ki. Yana nga libesa. Na weko kanga na ka biloko na nga na kangi na kitina ndaku na ye. Les premiers ti les 30 non pesa na mbongo bilo akoliati. Et puis na olia bien moko na ba do sala ba commande biloko tina ozonga parce que na yebi poche na ye. Place ozo ke de so bazana mbongo te il faut soutenir na lobby bien ata bazana mbongo. Il faut osala ka geste. Mbongo ota msuba peso voiture, so ba peso voiture essence na ngo tsango yo moko. Donc olinga te ba ba sala la onyoso, il faut sala iloko. Ndeko na nga mwasi wana zaki na mbongo na ye. Ndeko na nga mwasi wana bandi kolesa bango. Ndeko na nga mwasi vis-à-vis ya vie ndenge komi trop cher peut-être quand c'est soit qui a vendu la place na ye na kwa na ye abanoulia 5000 francs chaque jour eza bongo te. Na Congo so batu ba lie muke $20. Yo ce qu'on compter $20 par jour. Au vendez pas batu 1 mois ou bien 2 mois ou bien 1 mois et demi. Obimisa combien wana d'abord kaka ya kolia na bango bon ce que c'est to sali ke
unité na yo ezala na kati ya mbongo wana te, transport na yo ekozala na kati ya mbongo wana te. Sikoyo soki esali ke oui bokutani 2-3 filles oyo bauti poto osande parce que ezala so bokutani bino nyonso to bana poto ezali be bovanda esika moko oyo asombi taba, oyo asombi mbulu, oyo asombi jus, oyo asombi masanga, osisi na masanga mosusu asombi. Donc yo sikoyo donc ekosala yo kaka te ozelaka ya kokangama otambola te. Donc soki oza koya kin conseil nga na opesa bino bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali, soki ozo koya kin se préparer, zala na mbongo na yo, surtout ya kolia, ya transport, nyonso tout zala na yango. Soki oyebi ke na kolia $20 chaque jour, okosala un mois tu as 35 ou bien tu es 40. Ce qui est tikali, gloire à Dieu. Koya juste était parce que eza na ba surprise moko na kati ya mboka oyo donc je sais pas. Oza eza na banda ku mususu okoti boye bana bango batangaka. Na ba période de classe ko kama na butu na tongo lali ba betelo porte koko pesa mbongo mapa. Koko pesa mbongo bana transport. Donc mboka oyo eza na ba réalité so ba zumu pa outi poto mutu nyonso to azaki malade il faut yo soigner ye ba facture à courant ezelaka ba la poto facture à mai ezelaka ba na poto. En tout cas pona okutana na ka onde ko na ya mwasi ya komi na ngote parce que alobi ke oui e bandeli abandaki ko sala nyonso to bango ba dai koloba ye ko koma la moment moko boye séjour na ye ezana nu mbongo esiliye mama bijou na ko sala nini séjour na nga etikali nanu mbongo esilinga ba komi ko botela nga incompréhension ya ko sakana te mama bijou na ya esikovandi ngabi oui pourquoi pas ozana bienvenue yaka ngaya natambola na voiture nafuta nataka essence chaque jour mais comme oza mako oza ndeko na ngaya mwasi kwa biso surtout na poto wala toza bandeko oza ndeko na ngaya mwasi naza na choix te yaka to vanda ti mukolo voyage na soki yange okoka liboso na tikelo mama na biso mama ono ke ko vanda pa na ye na fina tikeli mbongo bilo akolia soki yo okende avanga gloire à Dieu okay mais été ya bino été o eza mboka mongo bayokela batu mawate mutu akoyokela o mawa ifazala oyo ya yo mutu mususu pe aza ya yo mais vis-à-vis ya vie na bango bazo vivre awa esala kake ba problème ezala parce que pas si soki na lobi na souffrance eza na mboka oyo ya kosakana te soki pa na bino baliaka na bango ata 3 fois par jour te nde biso tokolela baliaka ata 1 fois 2 fois par jour osengi nzambe merci biso bana poto oyo toza na poto tozalaka na poto otika ba parents koto il faut kanisa bango mboka oyo eza na pasi ta bayebisaka biso balobi ke oui otindi $50 na zu $50 on a futeli on mai mbongo esili non baza na raison bakosaka te baza na raison. En tout cas bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya libali soko lingi oya Congo en tout cas c'est préparé zala la mbongo na yo babenga ngo subsistance ya moi élevé ya kokoka soki kutu subsistance na yo eza ebele oza na ba parents moko te oza na mama to oza na papa te esika okomela ya malonga te c'est mieux futa flat na yo ofuti flat na yo eza na ba condition ya malamu oye kosala séjour na yo oye kosala eloko oyo oye kosala parce que vie yango ya Congo oyo échangeable ezala ngo lisusu te ndenge ezala kala mutu aya badosala ba folie non vie d'abord l'équipe passe o bando bima chaque jour ozokende wapi c'est ko yebo eloko lungi oyebi eloko oyo ozoluka te parce que la plupart bakoma na bango ko ya kotonga yo siko ozui ambiance na kotongo sangisi okokate il faut ozala nguma mo besanzela kombo na ba mbonga poto ya passe donc tant ozoya d'abord Congo oza na but na yo na zoya
na kokende Congo langa pour 2 semaines na kolala esika boye nazala mbongo langa oyo na kobandela le 15 til le 30 et puis na zongi soki mutu akoyambanga oui biloko akolia nanga na banda kopesa na banda ko contribuer tina kozonga kobosa la te 55 dollars ya aéroport zanga ngosiko oyeba maba bato Congo kala ezalaka bo lati elamba boye bato bazolanda ona nzela tekela biso elambo ezalaka na lisu te na otosala vidéo mona biba na poto baolela piaka et puis c'est vrai je te dis la vérité biso ba bijou ototeka ba sapato na inter ok na obimi na yo okei boye mona ka mona moko azolanda opesa nga numéro ya téléphone pesa nga numéro ya téléphone asepe na lipapa na obe tekela nga lipapa na yo obi na otekela lipapa bona ozonga na ndeni zwa yanga te zwa kasi téléphone landanga na adresse boye boye okomona pe lobi na tongo mwana waye ayi na 100 dollars na ye kosomba lipapa olataki lelo po teka lipapa 100 dollars je sais pas hein na boutique totie ba biloko ba 10 biloko ba 15 biloko ba 20 bazoloba ka kitisa prix sac à main à bien à Chanel les 40 dollars bazo biso 5 dollars otali mutomo lobi oye ko finganga oye ko salanga nini na biso 5 dollars pour excuser nga na zo 5 dollars nga po na somba ke na 3 dollars na somba ke on a combien pour on a oté que le 5 dollars donc vivre vraiment ezali tendenge ezalaka kala to bandaki côté kana biloko na yo tam susu eloko moko oye nango olati na ote ba biloko to lekisanga kana ba valise oye olati te oteki na yango comme la mamusu okoza olati na yango teki na yango ezala nango lisusu te so on côté quand il faut te qu'on a pris nini et puis lamba il faut aller lamba valeur nini donc mboka vraiment eza pour changer makasi vie na bango bazo vivre tellement mbongo et mona na kana ba obazala nango ata ba obazala nango lisute mbongo vraiment comment passer comme avant ko ya qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir il faut odin kende ba dodge baloba il faut kanisa parce que tangu yozo ya awa banzala batu nyonso to eza na mutunda yo siko biso batu to koma na biso ya kini pa mapamba oye le lobo na ye na moi oyo osiye singa mwana za malade mwana msuna oya so oye singa mwana za malade no piote na pesa tenga ba dépense comment limité ba dépense comment limité parce que moi na pia que mwana za kina classe moi on su mwana za na classe non ngaka za bana ngabatanga na poto hein baloba ki la classe na poto to futa te non to futaka au foot chaque mois te na ba biloko mike au surtout qui peut dire oui en tout cas et moi là oh par mois alienga autant bongo biso bala biso basi ba komi na ba université donc vraiment pour na koloba ke vie na Congo et comment vraiment passi eza passe penza ya koloba te soki ndeko na olingi oya na Congo conseil eza gratuit vraiment réfléchir place ni ozo kita pona ebotela ba problème te ebotela ba conflit te ndeko na moi si ayaki na bien avandi na bien alesi bango asali nyonso to ba koki kosala après mbongo esili et komi ke en tout cas opesi mbwa vraiment mbwa abina olia na ngango te et compréhension côté entre bandeko ndeko kale alobi mama bijou na ko kate fona bima a tellement mama bijou ba bengi na mama bijou ba bengi mama sociale na nzimi na makombo wana mama sociale il faut to edanaka na ebise oui en tout cas oza la bienvenue so na mela koka moko to baduka bolongo biso mibale so na lia alipa mobimba sime to kata na ngoyo zinda monga na zinda mutimu ko na rozonga parce que oza mwana poto na okolinga teke mwana poto aya okona passe na kati ya Congo to ke lukani gouvernement taila biso likambo non soki yo zo ya Congo c'est préparé mais mambo na yo bongi sa place na yo ya kolala benga mama bijou na ina kende ki place ya kolala solution est mona mama bijou na ina kende ki na la place ni solution est komonana so linga tala kikole to utiayo
Maman Bijou n'a rien qui est de Congo. Voiture. Naza a besoin de voiture na pour ça. Luka Maman Bijou contacter Maman Bijou. Attends-moi voiture moi catch. Au père ça yo pour ça na yo il faut foutre après. Hein, donc oui avant oya Congo il faut que se préparer, il faut que bongisa, il faut que yeba nani nani na ko kende pa na ye. So na kende pa maman na zata mususu veuve, il faut na s'occuper na ye. Na kuta maman wana za ye moko ta ozana batu na kati ndako. Il faut na laisser bango tina kozonga wana vraiment ezalaka automatique. Et comment la mbongo ablo akolia bomara biso mabe. Siko soko kuta ina glace ozana serre na yo, wazana e bien, lokola serre na nga libesa. Azana e bien bokuta ina na Congo, asimbi na yo. Oziba mbongo na okombi na yo. Okuta ina serre na nga lokola Rosette Mosi. Na kati ya Congo, singa Bijou na bimisa mbongo te. Hein? Na kutali na frère na lokola Derrick Mosi. Na bimisa mbongo te ya Derrick. Na bimisa mbongo te na bimarato bando bimisanga. Ye banda ina nani oyo lori kozala na ye, en tout cas wako iko epolenga. Na kutali lokola ma copine jolie na Belgique. Na yebi ke lelo ya bimisi ndambo ngala lobi ngala bimisi. Na kutali na ma copine Maggie. Na yebi ke mama Maggie lelo ngaso na sombi vitalo lobi ya somba koka. Takuta ina Bijou la blanche na kati ya Congo awa. Na yebi ke Bijou la blanche a rozwa soit na nga ya 100% te mais azana sortir muso encore ba ke Bijou ngam na occupé yo. Soko zana batu wana te se mie vanda na yo na ndako parce que obadozala ke oui obadobi soko za muto obima obadobima na batu combien pour les sabango nini. Oh, nous avons besoin de koloba na lobby. En tout cas, oya za mato ya koyoka. Ayoka vraiment ce kozo linga koya na Congo, il faut ça la makasi. Ozala na ba condition moko boye o yebi ke ko betisa batu mabakute. Pona pe ko pesa ba dekolanga o ba maltraiter ka batu na bango uti mboka mopaya ozangi mbongo. Ozala ki na mbongo esili. C'est normal. Hein? C'est normal parce que mutu pa okozala okobima pe boye bimi na mbongo ba yibi yo. Pour la pouvoir maltraiter la bande de bango. Yo tam yé de kola yo wana zala to lia kanini. O lia kanini parce que ngana yebi ke o lia kana yo lia kanini. So o lia pondu na fufu. Yé pas kotaka o lia pondu na fufu. Et puis makambo ezaka na Congo te ça mususu pe na ba poto. So o yabi mupaya. Si tu la vie à la France ndenge de konanga fana na France alobi ya bango kuna pesa na bongo. So yo yabi mupaya ozui ba doléance na oyo surtout otali c'est pas mupaya wana ye mtawanda kolesa o ti mupaya wana kozonga. Pourquoi? Tamu ya zala to lia kani. En tout cas boye bake mupaya zana ye mupaya ayaka okena ndaku na yote. So ye mupaya ye azonga na ya otikela onda kuna yo. Donc ce mupaya ye pa na yo sala makasi sala effort o sepelisa ye pona azonga na ba témoignage ya malamu pona lobi aya e pa na yo lisusu ou bien soki mbongo na ye esila kitanga okende ya okansabi oui na vana ke pa ndeko na nga ya mwasi na vana ke pa ndeko na nga mobali en tout cas mwasi ndeko na nga mobali ayambaki nga très bien asombelenga mafuta memaki nga na salon asala kinga boye malgré ta musuba mbongo ezalaka te mais soki eza osali mo effort pour akende na image ya bien pour mbala sima zonge pa na bino. En tout cas oya za mato ya koyoka ayoka mutu soko lingi oya Congo il faut que se préparer il faut koyeba ndenge ni oza koya kaka biyela te po batu bamona oki oye Congo mbongo na biye wana c'est mieux bomba yango. Hein, c'est préparé vraiment, c'est préparé tant qu'on les a que petit ba carton et belé et puis tant ba carton et koya o teki biloko la o zumbo siko ete kama na ngoli souté. Ce mutu yebi so ke la ki kopa o teki ezala kaka akosi na yebi et peba tellement so zamo kana esprit na ya commerce ba banzela mususu ba commerce mususu ya bandaku ya banani ekoma na ngo na ya bilamba kaka ezala refuta lo discuter.
En tout cas la lingi bino mingi bandeko na nyonso to bazana poto na pesi bino conseil maman bijou apesa ka conseil en tout cas oya zana moto ya koyoka ayoka vraiment na lingi bino mingi na pesi mbote na bandeko na nyonso to ya groupe ya maman Bolingo maman Viviane on est ensemble na pesi famille na mobimba famille mosi ba bisou ebele sika bozali bijou mosi apesi bino ba bisou na pesi mosi na Irlande. En tout cas, ba bisou ebele mobali ya Gina, ba bisou na yo yango wana, na pesi ya nanga Désiré na Suisse. Mobali ya maman Rita, ba bisou ebele. En tout cas Rita, merci beaucoup. Na ningo zo soutenir nga semeki na o tata mwasi, ozo soutenir tata mwasi Shekina. En tout cas na moi na ba j'aime na yo ozotia, na ba commentaire ozotia, vraiment merci nzamba pambola yo. Na ningo zo partager ba vidéo na nga. En tout cas, moi ça zalande bongo na pesi moi si ya pasteur Nzimba Mbote pasteur Nzimba mosi kwa mama Martine moi ça libala solo penza motema kitoko ba bisu na yango na mama vraiment na pesi ba mama na nyonso to ya Bolingo Mbote parce que na yebiki tout ça ensemble donc na pesi petit frère na propre Dadou Mosi Mbote na pesi Dalino Gera ba bisu Cynthia na pesi ba na nyonso to na linga bino mingi donc ba bisu ebele mama bijou alingi bino mingi en tout cas merci na oyo nyonso to za ko oya s'abonner na chaîne na merci na oyo nyonso to za partager ba vidéo na nga merci na oyo nyonso to za ba j'aime na katia ba vidéo na zo sala. Merci vraiment merci na ba soutien na bino na lingi bino mingi vraiment ba commentaire na bino ezala bien na tanga ngonyo surtout mingi penza eza ona lingi eza obozo ko encourager ya ofinga penza ofinga na bino te parce que eza no site sika tozaka ko bundana ba journaliste na ngabo mesana na ba onde ko mesana na mama bijou na lingi bino mingi na ebike grâce na bino ndenga naza grâce na bino nde nazoloba boye conseil na nga boyoki yango bozongo na misala soko lingo ya qui se préparer pour na ozala jamais d'ici bisous.